Quand le bina maman, je suis 1000 fois baksa, tu sommes ma fixe au pakolanga. Il y en a qui sont mes petits saya mairie à tonga, n'a pas collé pe fixe wana. Il y a un qui nae, on va les galoper matin à moto. Donc nous quand on va aller on va kena bango. Na tika le sona zu chance na landi bango na yokuta. Alors on est juste au passe. C'est ma passe. Donc voilà maman tikeli mwana nae maloba oyo ngabenga ngo héritage. Kosimbelo kwa mutute, kolinga mobala mutute. Donc tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Donc voilà, na émission Nabisu Alelo, n'a rien que la vérité TV. C'est la première fois que l'émission s'abonner, liker, partager émission Oyo. En commentaire, on a demandé ça la kake. Tokende de l'avant. Donc voilà, Balandinho sur rien que la vérité TV. Comme vous le savez tous, dans la République démocratique du Congo, on vient de perdre un artiste comédien na Combo ya Nuska. Nuska oya jouera pas na groupe ya rénové qui dit oya kufaki ya tsela 2 ou 3 jours. Donc voilà, tous en a famille na bango awa. Mameka ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Belaki to nini et komelaki. Donc voilà, sans plus tarder pour pas qu'on monopolise parole, nazo bandana maman awa. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman babingo na Combo. Maman Emily. Donc voilà, maman Emily et pas ya Nushka Ozanani. Maman. Donc voilà, Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Oboti maman Nushka, Oboti Bango combien? Naboti Bango, Azali 4 filles, 2 garçons. Il est à sa 40e. Il est à 3e. Donc voilà, à 3e. Donc voilà, Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Pour ça, on explique Bissou, est-ce que maman Nushka a belaki, to a salaki accident, to a ce qui n'a pas de problème à bateau. Tout ce comprendre l'Iwana a été, on m'a un peu expliqué bisous. Bon, à Belle a été jour où samedi avant d'aller naé, à ce moment où on a été lamba. Moko sonnerie beti, à l'obi na mosa ya naé. Tigala na sina la mina ngabilo comme yo tigala ko Belle sango kaka, après pesa pe bana. Tant na oya yanga na yo kolia, pour ba bengi ngai. Pe atelema ka pa bonga maka naé aki. Vers 21h, 22h, aïe naïe. Na yo kaka voix ne pas déjà na kota ki na suki naïe na kota na ngava. Na yo ki aïe, yo ki ka mungongo naïe. Sko to lali na ngolanda meto la muki, na yo ki mbule bandiko e bandiko beta. Na la muki yaza na bitidi abimaka, atie ba bidon na ya mai, wa minene batuki ya mai. Ta na bimi na kuti sonde kone ya mwasi. Na tuni yo fandi boye geti yo bimi geta bimite. O geta za maladi na nda kuto lalite. Koya ko banda yaki nsoto ne sozo bango pass azolelaka pema motema pema siko ngape nazo yokeka ne azolela banga ngabe siko azaya olala isinga azaya olala na lamuki na koti na ndako na kikokuta ye azaya kolala na benge ige deux fois yokinga ta troisième fois à la muki atali ngabi mama nini abi mama nzoto so pass on dirait kutu mutu banyati kutu na camion ayoka passe banate na passe penya osana te bon na butongo noko na zangi na libanda noko na locataire noko na yebisa ki asomelanga kisi ya Vix confort apakola ki na nzoto apakola na nzoto na fana imuke libanda kasi na kota ki na ndako mais na lalité pema mukuse nazo comprendre te yangwana moyena la mukisa te ona mona la libo kene pa noko pesa nga susu Vix ona opakolanga na ya kuti noko ne libanda na bi noko pesa ki so pakola gigeti to pakola ya azango bakebi misango muke apakola lo simba te na bimaki na mbula wana na keko luka pharmacie OK pharmacie eza okanga luka batna ba ite mbula na matiti likolo na komi na baba moza boso na kuti munganga moko akana baba ya eza na hôpital na bengi na tuni mwana nga monena abeli oyebika ya kozwa traitement abeli nzoto passe na comprendre te albina nga somba kisi
moko bona basani kombo na amela moko na poko moko na tongo moko na poko ye moko ye na ye ko zonga tawo na zongi ye moko lobi na lobi ni lobi na mon frère lobi na to somba kisi ya mbuma omela esisa douleur ye moko lobi na mama zo so 1000 fois baksa to somba fixo pakolanga yana kina somi pe kisa ya meli ya tongo na pakole pe fixi wana alala ki mukenga pe na bimangi na ngali banda lokwa biso to yenga yenga na bimangi na oteka lena yeko zonga na minute ya kutie avandi libanda ngabi ndenge na lobi ay mama tout on ka pasi au santé na ina simba ko simba ngata tika pasi kututina mungongo kutu mungongo pasi kingo pasi mutu pasi elongi so pasi pasi wana erazo bisonzo to pasi ayebisa ki otelo ko komela ki babeta ki ubi eloko nini kaka lobi na ye ya ye na ye akotini na ndako aza ko sentir nzoto bien ti ilala ki ye siko ko mo nzoto ngo commencer la pasi ndire mutu habi kutu kamio kutu banyati kutu mutu nyati kutu mutu banyati na kamio kutu za bien yango wana apesa explication wana yango na kina osoma kisa yake ameli ayiko vanda wana sika vanda ke ngana zolo basiko ya vandi wana to solola ngabi nini siko osala kina te loko moko te yo mto vandi ya samedi la mipe biloko no abi ya kutu biloko na le yango kutu tenza nzoto passe vandi ti moko na ye na yo tala yo mona vandi azolo banika muke so tu nende nzoto nzoto ngaka passe ndenge wana kana yo comprendre te ti to koma mena abengi fillette moto zala na walobi to comme na ero na total kikedi fongola télévision fongola porte combo la salte na tandelamba na tala film kikedi tia muke kuki akota kia fongola télévision alala kia zotala ka rolala na fongola ma rido na tala za rolala tala ti ero moko yimko na makasa mwana mwasi alamuki a fini bouton atanga a fini bouton télévision fongwami elle m'a permission aussi maman qui était qu'elle a bande bando tala maman tini fillette mo za la bengela mama ya ai maman nga na porte natali émission natali parti au bachakinga mon ndenge ba zo sanga mai ba zo sanga ba ya tension na so ya diabète ba na mon ngo ndenge ba na ngo ya liwana nga sikoyo na moni bien te na bimi. Donc voilà maman, RACC Kota la extrait ya rôle ou a joué qui et pas rénové qui kedi kuna a joué qui pièce azobela bazozongi saemai donc akufa ki pe na pièce wana ningo lobi atali pe na tango ya liwana na pièce wana donc na pièce ya rénové qui kedi ba pesa ki rôle donc akufa ki na rôle wana donc amitali siko na TV après wana siko haibisioni aya lobi danga natali yango na kokite na kangi télévision yango na ye libanda na ye kovanda vanda ki alobi na ngai kitsa ngai na longoli place wana ye moko simbanga na simbi akita ye kovanda tanga ye vanda avanya ki awa alobi na ngai atali yango fale pa na tala na ngango ngapi otate pona nini tena lobi na ngaka bongo esili pa bika ndenge wana pe neko kitsa ya vandi awa to bando solo masolo kaka itali nzoto solo la bando yebisanga to so na biso ndenge mama na mwana solo na ba azobeta histoire to solo bana to sisi ko solo la lobi mama to va na biso kaka nazana ngaka libanda bo opema onde ozokela ngo ate pema mongo mabe na mita to so ne pe locataire wana yafungola ki poto patiki la yafungola atala enda wala msumbule obeta po itanga ali locataire ngo pa yi atuni igende ngene igalobe papa ne otika ngaka kaka taba masenga na mama na memi kisi ya poko pe na melanga me douleur ngo iso sala ngaka passe na sala kutu so siminga una mungongo na elongi passe na matoi na zo comprendre te muta simba ngate est-ce que cause attention te igalobe ana ebite abina atuni obela attention abite ngala bela attention te tension oyo na yebite so tension ndinde ya yebisa bo ça va OK na mama na hôpital batale so tension papa tout telemaki to kinaki pe pendant je crois de 23h à 23h30 bango ba lobite ko to tension ezo bimate biso to so kokate to za biso ben feri ko za dispensaire OK na hôpital o iza awa e mai mamuke batala na tension na bango le susu ba ko mona na bango to ye to komia iketa robe mama yimo ngapela linga ngote ipa ngapela linga ngote abito kineka na luka place mo tanga bela kama kasi balandela kai onokwaza kina leki na mobile ya leki na ye mobile leki alobi matana moto to keno kwa bazali ba ombale ba omakena bango ngatika le sima na zwisha usina landi ba ona yokuta afandi munga ngalobi
nazotia attention ozosimba te ndenge bamoko semeki na lobi mare cette fois yango oyo attention yango ezomozwa te bamo monganga fande te na attention nanga ateli misusu abouge lisusu koreba ndo sala atie atali yango afixe bien atali bimi 6-4 6-4 attention ekaboli katikati ndenge kasi sikoyo akezwa biro na bango akezwa kisi oyo batiaka ya attention achubi abisaki mvana nanu mokie o attention kisi esala bamoka lobi nga ofanisinga mapema yango eleki siko trop mopemi mati lisusu mati so ezosalanga boye mpona nini bani amamo munganga koza munganga ya garde ye munganga oyo asoloso ya garde na bapoliklinika alobi te mama so oza na 5000 pharmacie ezali na so makisi ya 5000 bayapema na batia ye na acuba ye keli mpe na pesi yaki asombi na miniti pa ye azwi basangisi kisi atie ye abibi atie yo boye okolo ekoti opema pema ngo ekiti avandi mamokie natuni ndenge keme eza kaka na miniti akombo baso apema ngo ekomo mata lisusu monganga alobi mpona nini bongo lala kaka kisi kotravaille alali azobaluka kaka na ngongo oyo na ngola nzambe tete olobukaki abengenga yaka na ye alo ozalaki abangabi nalalelaki boye na bana olukoti mpo olamusanga na oyoka ngo etofumango na pema ngo na oluka mpo olamusanga mpe ezalaki na mopanzi no kaka boye sava lamusanga na lamusa si abengi ya monganga abengi pa ye alibitalatala sikoyo basala na examen pourtant tokotaki monganga oyo alalaki wana apakina na ntongo talaki sikre na ye mpo bango balalaka na bango kuna talaki sikre na ye alobi yango emati na 130 fo mpo ekita baseli examen osili balobi asomba kisi ezwi bakisi akitisi babandi koperfuse ye na ya muwa sikoyo na dose yango eyekokita 110 bavandisi evanda siko olia atindinga na yo somba mwa Thompson asale mbombombombombo na ye apesi ye ale akita zwi mwa bula fufu mokie ale na ye kaka ntango ale na ye esili mokie alobi na olia Thompson te namelika supu na zipi monganga tuninga alianga be ale neka mokie tokomi na pokwa mpe monganga mpe to bandakisa malaria mpo edine malaria paza na mabele abando tia ye mpe na ntango nango ekokaki monganga kati na ye abisi esiko okolia abisava siko na kolia nazwi biloko nde etikalaki na pesi na Thompson na ye na fifi bando olia akata fa azolia mpe kitoko ameli supu na ye bien mpo ezalaki bulu mbala ti siko bulu moko abi na koki namela maye monganga atuni monganga amela maye alobi amela neme oyo ya moto azwi ebiani apesi ameli siko sava na koki avandi tobandi osolola locataire wa ye akoti ata alobi geti ndeni alobi siko sava mwa mokie eloko azosengana mpe ma ya malaria wana ezalaki nanga sikoyo mwa mokie me mpe mango ezaka komarfie ezosalanga kaka me sava mpe nzoto mpe mwa makasi na fandi basoli na ye mpe mingi mpe sava nga mpe nakei na ozongeli na pokwa kaka na pokwa wana siko ndeko ne wana mwana nsiko na bango moto ayaki abengi ye bandosola na ye alobi talatala ndenge ezalaki aspeke ye mpo ye azalaka kuna te basololi mpe ndenge nalobi kaka awa basololi esili azwi mpe fandi na ye angonga ekoki alobi somelanga mpe mai asomeli lisusu eden akitisi alobi boyananga nakelanga alobi kende tokutanaka alobi loko moko hôpital ezalaka chere nde bazosala bakisi bokomona baseka mboko ebele tovandi mpe tolali tokomi siko lobi mardi na mardi vers 5h30 tokela ba 5h30 alamusinga alobi mama abemili mpe mango ozomarche mpenza nazokoka bobenga monganga ngo te mpe mango makasi bopona nini lisubuka abengi mpe monganga alobi mpe mango ezongosa alobi pemba oyo kutu sikoyo eleki abisi omoninga ata molela batalanga omona te etaleli na ye azotalaka atala bino te atala miso ya fiere aotaluta otala mopanzi atala miso ya fiere nga mpe igi ozotala biso bopwani alobi te natala nini ozotala nde bato batalaka nga mpe bande moto esalanga na otala azoloko te aseki nga tanga asekisinga aseki ya emile aseki nga tanga asekisinga bango atie boye esalika bongo moko monganga akiaki na tableau na bango ya nsima oyo bazala abandi kokoma monganga oyo aye moko mokolo hôpital aye oye moko spécialiste aye
alobi ayepe munganga lala ki alobi tala explication ngo tala ndenge azumo abi c'est pourquoi bapesi bakisi nyonso bapema nyonso po moye poni donc bapesi bakisi nyonso mais ezosala kaka te mpe mais ezoyaka kaka aire moko akiti omo avandi mo moke ozosentir kaka nde azosala aire moko omona pema moye docteur wana spécialité soki boye loka biso biloko mosusu eza te akende nanu na kimbuta bamoto aza biloko batala na kati ya cœur donc batransfere lisusu totala na kati ya cœur batala kuna mpo mwana baapare bayeba nini ezomatela pema mpo tozopesa kisa pema faleki pema ekita ezomataka batala mama bokende soki nde baloba na bino biso nde boya koyebisa biso toke kuna mpe azwi taxi akiti mpe tosimbi akiti alati liputa asimbi alobi na kokotamba te babi nganga alobi te kita malemi toyi tolekele mpe malemi ya kotambola mpo donc nzoto nyonso nde ezalaki pasi sili pasi nyonso ekitana l'hôpital wa tokomi na biso mpe bayambi biso babi mama yebisa biso batebisa sa urgence yebisa biso ebandelaki ndenge nini nalini nabanda koloba yo mama lobaka ozolenga mpo aninga pete nazolenga etalobi ale tika ye toke mpa na ye moko komone nani abe komone pembele nishka bakei pembele atali nini bonjour nini abi yebisa biso obeli nini nde biso bino otuni biso awa obeli nini ebandi nini awa nde section ndenge na lobi awa ndenge na bandele ti asipike bango ndenge na asipike bino kaka ndenge ezalaki alobi ça va mama somba fiche tosala examen nasombi fiche makambo nyonso napesi batala do makila batali ye aza na secret munganga bikulu alobi balobi aza na secret balobi aya kotala le mosusu mpona kere mpe mezokita te batala mpona secret abe aza na secret te eske munganga aza aveugle aomona te atali secret ndenge aza na secret te biso tofe aza nango te mais na makila tozomona kaka tika na 60 gramme wana mama somba bakisi mosusu sombi na makila mosusu totia ye mpo gramme wana ekokisa demi gramme wana elongwe mpona fièvre 4 aza nango atie thermomètre aza fièvre 4 batia makila na eko évoluer ye après c'est pema wana mama tobina ndenge mabe te pema wana pema zokena pema moma totiaka oxygène na pema wana na pema oxygène na pema wana esangana mpo ekitisa tofima wana okoyoka bien somba mpe mai bakisi oyo na sonde totia mpo masuba ebima toyeba mpo so asubeli ya toyeba degré ya totraite ye te sombi mpe poche wana $10 nasombi mpe bakisi 40,000 naye nango abandi ko balobi na yo mama bima libanda bango badokter bavana moko abima mama kitisa motema nakitisi mpe motema bandosia bandosala balobi nanga mama esili pesa mbongo ya oxygène nazwi mpe nabina aza na mbongo tetekaka na 80 mpo balobaki oxygène 150 nabina azaka na 80 osava pesa avance wana oyo mpe ya makila oke osomba nasombi de makila nasombi mpe ya oxygène babandi kosala ba oxygène bakotisi ye na oya ye na ya wana azopema na tala dusu azotala azopema ere moko atie liboko bo alongoli eloko zwi apema nalongwe nanga munganga akei na porta lobi longwaka bazosala ntango osila bongo oko sili navandi baminganga babimi mama nazali na suka lobi nanga mama yaka minganga babimi na bango batikadika baeleve yo vandi basisimaka bango alingi abinga kota po munganga lobi nanga mama kota no alingi na yobenga mpe kota otalaka ndenge ezosirkule tala totie mai oyo tozongisi mai oyo tosombi mpo toyeba degré ya mai oyo ekokita na poche degré mpe tokotiela makila na ye tokotiela mpe bakisi tokotia ye mpo biso ndenge aza na oxygène totalaka na mai oyo tokotia ye yango ntango batie mai yango le ekita masuba moke ekiti munganga lobi fale mai ekita bo masuba eza na kati ebima ndeni azalaka na oxygène ndenge wana totalaka masuba mo bamo abenga mama yaka na ye mama makila yango azozongisa bande bakotaki na 11h sikoyo tokomi 14h mokili yango ezosila te ndeni baminganga lobi ole mosu barekili yango mpona etangaka moke ye moko alobi jamais makili ekendeki papa mpo ekota babouge ole mosu ozobouge alobi nga azobouge na nga te ngaka soki nayoki mpasi nazobaluka na ngaka liboko na ngaka ndenge nakisaki bango baye baningisi makila kiti nda ekati lisusu nde mosusu evimbi te evimbi te akebenga munganga wana ya bizala na yo mama na pesa osoma kisi bamo ndeko na mwasi oyo aleki akoti alobi apesani pembe ekende ini alobi leki nanga makapasi
ça pema kaka pema yango mama tsenga iloko ya oxygène pema bango balobi ekokisama po tant ekosaba longolanga na makilo ezokende te ozotala te makilo ezokende te po nani or bayebi yango ke pema wana ezalanga pema kaka ya mabe basalika po bazwana bango kaka bambongo bako watia oxygène po na oxygène nde balobaki de 11h à 14h yango nde bakosala maki oyo bazongisa fo kita maki kiti te mpo nani c'est que mabe ezalaki na kati esili ntango esili nga bapesi nga nakeso makisi mwana natikali ye mpe bakomeli biso makambo ya telema ya soki babenga bolandi soki olandi bakende okoma bakisi bakomi banani bakende okoma bapria oyo ya kokotela ya nani konesa batinga eyano na eyano mwana ndela mbula esili mwana epakei okenda mwana kei nga mpe bapesi nga nasomba kisi nayebaki te bakisi bapesa nga mpo balongola nga nalongola ngai bati kokata na bango basoni yango wana na ye mpe atala kisi yango kote 40 na ye oka mpe mboko nazalaki nango papa oteka bavoka 250 sili nazonga ndako babongisa to osomba kisi lokwamalobi ava babanda kisi batia na bakisi oyo bo babanda traitement na ye avaka ntango bakende na yano bakende kosala examen na binzambe merci lokolo lobi basomba bakisi batie na bando ye nakope na ndako to papa après nous tozwaki 60 minutes te tozwaki kaka je crois 50 à 45 de 50 on a kitaki de 14h30 à 55 moi là aye na moto mama na ngai mama na ngai donc yo eroyi na ndako po lukambo o sumba bakiso kinango erozoli yaza na songo tikaki na songo ye akindaki kotala mama me ye erazo kotala mama takei na yano batini na yano akeni kotala ba prix oyo bakotelaka ba kati pona nini pema atala tolo bon bakende nango ye mwana ke ya zi moto akende na mbule kataki aki ngai pe munganga benginga na somba kisi oyo do yo ye na ndako ngana ye na tiki ndeko na mwasi ngana ye na ngato ye noko alobi sava to bongama to somba kisi na mimi to bongama to somba kisi mwana na ye akomoya oh mama na ngai na utozwa ba réponse à pamba mama na ngai a pris ya pamba kisi mama na ngai kufie manga oh akufa ndenge na tiki na sonda zolo ba solo na ndekone ta yanga na okende papa na bandi bangu tina je koma ko a pena ngimbuto ya musikate na kikokoma nakuti ndekone ya mwasi libanda ay igeti nanga igeti na bengi oma misa to solo li bien olobi nanga ekoleka nango kama kila mtu ezokata nekoleka nango ekosile nango na tete mabongo yo bimi libanda lisusu babimi singa libanda nzoka namoni bango balobi nango bayesi bima libanda balongo li basonde balongo tokati bongo po liboko neza ya kovimba to changer liboko mususu siko nga bimi libanda namona bazoleka na mutu bakosinga mama bakosinga banjo la pe mwana ne pas komi ba mikolo pe bae ça va to yeko zonga pe na ndako ndeko na mwasi babengaki oyo mwana mama leki na azaka kote ya kimbango ayaki babi aleki na hôpital akekuta bayebise mutu azoluka ye wana sa kufaki apa bazozela bakotela moke po bango so babimaki déjà combien abi soki $20 so $40 apesi bango asiki na kati ya morgue yango aye pa na biso te kovanda pe kolela na biso yango wana eza tende o abelaki o pasi yango uti wapi te moko alobi na munongo nete nayoki nzoto pasi tolanga pasi mobimba mongongo kingo tu biso kansaki ta sike to tension kei tension disait par des tozongi basali nyonso tension zongi disent mais pe mawana les aussi la tete bi pe mango te soki nini papa yango wana makambo nyonso eleki pona ndeko na bino oya kufi maladi etende o abelaki o mutu ngabo te pasi oya lelaki na buta o gangela alobaki eza wana koteza nde pema ezaki mokuse na kokoka te ata kotelema. Donc voilà, Balandinho, c'est rien que la vérité, vous avez entendu la maman a expliqué comment est-ce que Maramnyo s'est déroulé dans l'hôpital titi na mutu a Kofi. Donc voilà, mboti maman. Mboti. Mes sincères condoléances d'abord. Merci. Et pas maman na biso nous chkozanani. Moi nae. Aboti bino combien? Mibali. Yo za 40e. Moi liboso. Donc voilà koyoka liwa ya maman na yo. Ni maman na mwana basolola ka expliquer ki ote kazana ba problème na ba tout soit azobela. A expliquer ngelote.
Maman doit déclarer qu'elle passe. Mais maman dit qu'elle a un cas de maloba. Est-ce que moi, je suis la vérité ici? Donc voilà, maman dit qu'elle a que des maloba. Maloba, où est-ce que la vérité ici. Donc voilà, maman dit qu'elle a un maloba. Oh, il y a un héritage. Ko simbelo kwa mutute, ko linga mobala mutute, donc ko dérailler selon 10 commandements ya Nzambe. Donc voilà ko yoka liwa ya mama. Yo otikali na bale ki boye ça ezo sala yo na ndenge ni. Ça nga passe makasi pour maman tiki biso na âge muki. Yango ça nga passe. Atiki na âge ni. Atinga 18 ans. Bon leki o alandi. 3 ans. Azape a. Et azal. Donc yo mona ye. Regina. Yende Azaya Souka. Viens Yaya. Donc voilà, il va chez Yaya. Donc voilà, côté cabine mi balé boye. Et ce salon on denye ni. Et ça n'a pas makas. Papa Zanvi. Papa Zan. Donc depuis matanga et bandi ba artiste comédien ya groupe na ba on bazo beta to a. Beta to a fait mardi, on va mercredi, puis le souboya le jeudi. Vendredi, puis baba qui est mo qui di poya. Donc banda kufi qui di ayena mte. Ti a kufi mardi, ba tourner ba mek ba Hollande la so vraiment kufi solo mercredi. Jeudi le boya, vendredi Moscou kita. Donc voilà, balandignon sur rien que la vérité. J'espère qu'il y a mon artiste il y a rénové qui dit Bazoyaka, mais toujours chance yako solo lana bangote. Donc vous allez toujours connecter na rien que la vérité. Si vous me solo lana moi 2 personnes, bah expliquer bah avis na bango comme ça toi bah ko clore émission na biso. Donc voilà, balandi rien que la vérité TV tozana ndeko moi si ko se présenter comme ça boko ba mbote maman. Mbote papa. Maman ba bengo na kombo. Ma chimé. Donc voilà, maman chimé n'est pas maman no chikozana ni. Nga na landai. Donc yo ça concerne. Ye cancer na nganga na landai. Ah OK. Donc voilà ko kaliwa ya ndeko na yo et sali ondenge ni na bela ki comment. Abele na ete. Anaka ndoka ni njuto pass. Si ma passi e konto ko pita wazung semai mai. Ni jo komo pema. Na sike ma titoki kuna. Na tunye ni na singa ka pema. Singa ka pema. Donc voilà ko yipsa opema ko solo na ba mama balobi ava kufa ozala ki wana bo solo la ki na yini to solo ni mingi te po ba docteur na ba bimise ba ngai ba bia pese traitement ba bimisa ngai na solo ni mingi te ngai na solo ni mingi so ba docteur ba sala nga mabi po ba bisinga na bima ba traiter ko solo la o bo solo la ki na bo solo la ki o juste ni malobani na yipsa ki o papa atana lo maloba na biso maloba na ngakati pour ça toyeba on soukatike maloba pona bana to quelque chose si ba mutu nyoso so azana bana lo baka pona bana atiki bana ya lo pona bana bon lelo oyo corps eza précisément wa eza kimbuta na ngingia programme salimi déjà non te akufia kama no bavandite na assistance dimanche wa vanda no bavandite donc voilà bah l'indigence sur rien que la vérité tout comme pratiquement la souka émission na maman nanga et papa nanga ndeko nanga mobile leki s'abonner massivement partager ka ba émission na biso bo like kaka pour vous aura ba news ya biso to kitara sur terrain la famille j'espère to solo liboyo ki bo comprendre nenge makamunyo sur eleka ki abela quitté donc à Sofrika moi 2 jours ndé à Katimotema donc bo landa émission obo partager bo liker bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV pour to bo voir le côté to zala rouge comme rouge, noir comme noir, blanc comme blanc. Donc, quant à moi, je vous dis déjà bye bye à la prochaine émission.